âge makamba âge eke na ndeni ava to kota na ben penza émission na biso mukolo alelo. En tout cas likamba âge yo obi déjà kokokisa 50 ans c'est une grâce. C'est pas donné à tout le monde. Kokokisa 48 ans, kokokisa 49 ans, 50 ans ou 15 ans oyo. Pamela ebele tobotamina bango babengi bango ba mort né. Si. Ozomona mukolo mususu tovanda boy tovanda madame Belleville tosolola kaka ya Gerabi ngaza mukolo beva kata ya Geri toza mukolo ya bango za mukolo na ngate. Madame Belleville na ba ra ya bato babanga na ba âge atikala jamais osala ngo. Mais non accepta mukolo na e. Oui. Acceptaka que na ya. Omona acceptera que naza mukolo parce que tout autour ya Belleville makambo Belleville sala za mabana mikete mamba mikolo. Si. Ozomona Belleville la camarade ta camarade matop. Pas Serge. Ta ba camarade gesho ngangi. Ozomona baza batu bongo ozandi ke basa ba yaya epana ye. Ah ouais. Ozomona mais vu que aza aigle amona musika amita habité âge nanga na rochongo na sete âge nanga feza likolo soki mama international bike Belleville aza mukolo asila elongi asila elongi makasi wana yango eza elongi ya Belleville. Le problème c'est pour toujours kende déjà bien kazanga. D'accord, félicitations à Dali Lunga tonton Patrick Bino tout félicitations à vous. L'actualité ezoya ebele tozoyeba te dossier dans ya âge au bien kazanga parce que dossier à âge bandeye nan to solo liango te to moni mam ça fait anniversaire na ya lobi akokisi 48 ans to moni mamu international ekoloba ke asali ba recherche lelo mam sinam Belleville kandi baza mais ça na rappel faut ça na papa na ndako so ça na papa te ma bé oui mais c'est ça bien c'est donc était OK bien mais au puisque so beti bongo bango kuna mute mais so chauffer donc émission donc non bien mais analyse babi mundu keka vers bango donc non bien to so là bato ba ko lobela sila bato ba ko lobela sila ayebi sila na ba 2 ans 3 ans also ebe kala mingi on so ba bien en 2025 bato ko na sila na TV sila beka combat ya scène bisalu banomona ka ndenge sila a jouer kana télé est-ce que ba yebi sila ngana yebi sila ça fait plus de 20 ans OK et ça va sila te a maman top ba photo mususu na Alexa awa omona hein ba ngala Nicole je me suis tingela Nicole bakata photo to kangala en 2000 un ou deux boy ya Nicole bakata photo to kangala ngai vous en ba chiffre ngai tatuka lombonga na kati ya Nicole bakata to mela ba score la ba prémisse à l'époque ba 2000 année 2001 et on a ba kisa Nicole bakata ba tindela Nicole beta hein tali solo ya bato ya théâtre o boyi ba moté ta boya obeta li solo o te sila na Belleville âge moko pourquoi bozo se tromper de mon point bozo linga bola ça na bato ka ke sila na Belleville ba âge moko na ko pa na moni ba sali erreur il fallait battre ça sila 48 ans Belleville ba na 50 ans et pas na moni ba sali erreur il fallait pas matara Belleville sila na Belleville âge moko batsa sila 48 ans Sigabou Belleville 50 ans. Et donc si là on a beauté âge mon Belleville. Quoi il aura si là n'est pas bon. On les a ya te ya ko azano razani non 28 c'est 40. C'est ça. Pour le si les autres font déjà que si la barre de kei kingo lembi, on dirait Thérèse. Ce qu'on va dire si OK ton demi belle va à 50 ans si là na 48 ans. Mais longue kokana ka. Kokana tata mukete. Pour le si la personne tonga ya ba na 48 ans et kokana pe kate na 48 ans ya pesi. So ko la si la boso kaza mona mukie c'est 52 ans. Voilà. Ozomona o ata okati âge na yo lokola moto pesa okekati ya BBL ozonga mama te. C'est Pamela, eza grâce eza ngolu babengo mukolo babengo yaya eza biso yaki na basket ndi bano kata biso ba âge nga bakataka nga âge naza na âge ya bale pour le moment na okokisa 24 ans 13 ans pour tout okokisa 28 ans na âge ya bale à 13 ans pour tout ozomona
Qu'on est là qui a mon tout ça entraînement ba martyr wana boso te bon kota âge mort et il y a non c'est mais la muté moi bi que oh ça grand frère si ozomona si la ye moko ye nga la benga ke mwana moke na motete na ye ah oui ozomona na lingaka Belleville mingi parce que aza mwana moke o azo reconnaître biso ba mikolo est-ce que Belleville futaka sila non apesaka sila mbongo mais Thérèse alobi ye moko macha mumenu journaliste atuni autre abina autre ko tourner pas Belleville la patrona leki na nga na to tourner na ndako na ye wana mwana mama na nga papa na biso théâtre ngane to ko kabwana te lelo Thérèse ya ye na Belleville ba ta génération moko bi kabino baba bozanga kindoki te bino mama o mais yaya mwana mukena regardez ce qui va se passer ici. Mwana moke na motete na ye. Ça veut dire mwana moke na motete na ye. Ça veut dire mwana moke na motete na ye. Ça veut dire il a qui signé. Azo reconnaître ba yaya, azo kufaya risque azo tchaba na place na bango. Donc il a qui signé. azo reconnaître ba yaya, azo kufaya risque azo tchaba na place na bango. Donc les filles azo reconnaître ba yaya, azo kufaya risque azo tchaba na place na bango. Donc les filles azo reconnaître ba yaya, azo kufaya risque azo tchaba na place na bango. Donc les filles azo reconnaître ba yaya, azo kufaya risque azo tchaba na place na bango. Donc les filles azo reconnaître ba yaya, azo kufaya risque azo tchaba na place na bango. Donc soki mutu azo sama malamu po ndima ye. Donc yanga na benga na ye Belleville TV mwana moke na motete na ye. Voilà comme kangami mwana moke na motete na ye. Voilà makiye moko alobi ke bawana nyonso baleki na ye awa alobi tellement boopesa ki mokolo andimi yango andimi ki mokolo andimi na ye aza mokolo mais fo akonzaka bino aza na moto akonza te sila akonza neti nani okay. Oh sila mokola exipe shanga eyebani sila mokola Belleville yenge baleya nde aza mokola sila je ne crois pas ba même âge yenge banikole bakata mokola sila ozomona tosala basambla te tosala baironie te sila ozonga na libuma mama te bato bazoya kobetela age c te age eza grâce eza ngolu nzambe asali yo ngolu apesi yo age wana okomi nango ya combien de personnes oyo bazongisi molimo epa tata nzakumba siko babelvi bazwi na bango grâce akokisi na 50 asali demi cercle emoni belvi akokata age makasi nekateli mamu keno traité nani Chibao esala lokwa liboro no bakangi kati na sa mai miso ezobino ndeli bongo na mai ozo nonso ezo Chibao no te solution yo moni ka roza aja aloba mamu fo azwa solution jour musu bolala bolamuki o mamu miso ebeti kano na oyebi sila tozoya ko défendre musala o sila zo sala to tozo défendre bilamba zolata ba accessoire fomona ka ba mane ba bata matala na ba mayele te en soi bekota la Belleville Belleville akokumisela mba olata te très bien parce que eza asapesi te ozomona basaper totikelanga bamare malou bapepe ya kundi bamare na biso banicole ngondo totikelango banadi kielu te baodet lesi bamifi lesa na baeveline tunani wana bilamba totikelango bango Belleville aza na écriture Belleville ko wele lamba liboso ya batu te Belleville ko wele critique parce que batu bazana posa bazwa leçon tala batu ne tala film askini tala message ba pesi na suka ozo comprendre que muto ndenga za boye donc aza mutu moko boye en étoile aza mutu moko aza na aura Belleville ko wele lamba te Belleville ko wele critique Yaya, yo omona nga na tournage à Major Zolo ozo panique ayana madame Belleville ayana Belleville te amona Belleville na Major Zolo nenga azo diriger tournage abondela bi s'il vous plaît na mayelo nyonso to ko suka nango awa te nga mana préféré oya Simba pardon na bondela ya pardon et puis président Lomenende ayeko loba nani na excuse ayekoloba na Belleville succès batika balekisa yango bongo te yaka na succès nonga na pesa o makambo na encadre yo na sala boy ozomona elingi koloba te ka esila mutu azwaki Belleville na maboko na yene groupe atako tuye mutu azwaki Belleville na maboko ayene groupe Simba c'est bien parce que amonaki Belleville aza na bacapacité Belleville na groupe Simba atourna baécriture ya Belleville bakaleta Belleville batie scénario makambo tu Belleville mais
na ba idée makambo nyonso mais bazwi ata principal batie sila na groupe soleil plutôt na groupe simba sila apesa nini le maire nini na sila aussi la pesa non c'est-à-dire que yo na sila bisal boyebana nde na groupe simba toyebana na groupe simba te toyebana na nzotingi toyebana na nzotingi quand on doit à l'époque là ya makambo CD donc moi je me rappelle elle fait partie parmi les personnes qui ont encouragé dans le groupe Simba. Ils ont Sila, ils ont le président Ilombe. Parce que je me rappelle, ils ont un tournage à Major Bissadi, si je ne me trompe pas, mais papa, excuse-moi, maman, Jean, il y a joué dans le ta façon, il y a le groupe Simba, s'il te plaît. Et encore une fois, le président Ilombe a dit aussi que groupe Simba. Donc c'était ça. Elle fait partie parmi les bateaux poussant dans le groupe Simba. Donc si la Bissalou, si la en tout cas na lié libanda na banzonzing. D'ailleurs qui ne kokuta si la Bissalou na Simba. Si la bateau banda Simba. Non on va beta masolo que si la kutaka apesi eloko te yo yebisanga producteur nini aluka sila aza mbongo na apesi tourner bafilme aza te ozomona belle vie moto ayokama atali ke carrière asila ekende na kolinda carrière asila ekende na kosila sila okende co-signer contrat epa nani na top vision epa Yves Lubamba na apesi grand frère Mbote okende kotourner okende kosala okende kotourner nini oyo okende kosala émission et pas il y a nani comment et pas Yves Luba on a signé contrat ba film kuna na Top Vision pour la $250 mais elle va vendre ta l'histoire habité ya nanga oko kata carrière boité parce que chaîne oyo soko ko tourner oko zo mbongo soko ko tourner soko kanisi mbongo na ekoleka na mbongo o ba pesa ko chaque fin du mois ya ni pour kozo koma ko se limiter bo c'est grâce à Bellevue ici la zone na scène ozo mona na ba peshanga na bo azo calculer mbongo na ye wana sila libumo au kanto ka zema 10 mois OK bota te kasi miomit ozomona mais grâce à peshanga azo kabola ba tournage na ye soka kabwe ba tournage ne mbongo wana na oya ye na oya pesi sila cha mupanzi to ke l'hôpital peshanga simba makila sila est-ce que sila ko simba makila peshanga la reconnaissance te na bato wana ozomona et lelo ba ekolo batala chose grave tala zuma o biso to yeba ke na biso ke sila papa le ba pasola mais lelo aussi la convenu zuma confirmango o ba o confirme tele mission na bango te papa le maza papa mabe alia bana te alia sila bino OK alia pa biso to reconnaître na biso papa le ba simane Bellevue asimane ixi pechanga te donc moto o bino boyebi ke et sila yema ko mtavanda ka ebisi bango alobi voilà boyi so bosa le mission bolo baboyeke papa asimba ngai yango moni pe bana pe ba bomba ezate bana pe ba ina ngona TV ke président Lombe pasola sila eza biso to yoka sonte parce que président Lombe so yito ka ke président Lombe za ka deux fois mais to nyato nyonga président Lombe kisi biso passe mobali Pamela nazo goûter nazo siko bino nesima biki a pasola soki siko pasola lokwa 5 c'est ka mobala nguya félicitations président Lombe wa mobali mais siko mobali ya ka soni te munda ka soni eza mwasi sila za lelo na belle famille de bango baloba so belle famille so ba ndi ko calculer sila suma lobi mbanda susa uta ko bima bana na uta ko bima siko so na bi ke to no calculer ane o babanda ko lia sila bana botama akokisi 12 ans akoti boulevard azuba papa azuba yaya azuba papa ninga mususu avant na bango et lelo sikoyo posé Lombe aleki na combien de personnes na ba auto yebi te na ba musicien ozomona combien de personnes ba pasolier yaya bobe c'est une réputation si la réputation ya mutu moko te de beba po ya posé Lombe ata mutu okuta etika obeba te elle va s'en écriture à Mousouni, à Maïe, soit ça pomba scène. Voilà. Nous avons écriture. Ozo mona. Donc, mutu moi quand on a mona ngate, oh papa, avec qui t'engue sana, na yabana basi. Yebisanga hôtel, mais ça écriture à Bellevue, hôtel, ça on a écriture à Loulé. Yeba bengana été. Ocha nini? Hôtel écriture à Bellevue na nani. OK.
omona papa na biso kutu fio tingoma respect na fio takoma kanzambe écriture mafanda boy azo reconnaître écriture à belle vie ozomona azo reconnaître écriture à belle vie bongo siko yo sani OK ozomona yo boya belle vie nani voilà merci beaucoup omona donc ngelo omona lubakaka présent nani papa ya biso luka aza na ntango ya ko bato basengele respecte et pas bakuka eza logique papa masumu bafinga mama bomengo ikone bafingi poeze lombe oyo abimisa sila bafinga bongo luka so bafingi ye mutu nini oyo bango bafingaka te bafinga kutu tendresse essentiel lokola ye aloba afinga mama top abayebi mama top te sila lobani mama top atonga ye mama to batonga ye elelo ntango bango moko na bamida bayaki sila tolingi komona na bato bajwaka na belar te lelo ntango sila okesenga bato bapardon mida mama to bayebisi nani sila yebisi bino takende osenga mama to pardon sila yebisi bino asenga gesho pardon ayebisi bino ke asengi pardon pa mama étoile pa dakosa ayebisi bino te sila lelo aluki réconciliation pa bato c'est déjà trop tard chaîne eza ya kolala bino tu obotikali soki Vincent bengi bino boboya parce que tolingi sute babuzo boye se répéter so Vincent bengi bino boye baka obenga bino pona sila boya te déjà na lobe boyokaki oui allo ya boni allo mida bonjour boni ngamba obate ya mida ngana ngana intervenir tikwa so mona déranger makasi autant si ça va payer na timba moninga donc lobi so to moni ba bengi su misusu Vincent bengi bino boko okutana sila kuna ndenga zo benga bino boko okutana sila briske to ko finga bino touro donc so ba bengi bino pa Vincent boboya na bino ngana ngalo ba mida yo wa mayele biso so amayele est-ce que ba ko bengo na musala saba e biso place au sala to mona ona nte musala nyonso so babengi mutu baoyebisa déjà ke osala place eza 12 kara 12 mpona oboya oyaki na motema mabe pa ayebaki oya chez bakuki ayebaki mais comme aleki epa na bango ndaki aloboyi kuna alobi ke non Vincent ebisaki te par là moi je vais parler à Vincent oyo osengaka sila pardon ngai depuis dakosta leka ngai atalaka kaka nasepela na ngai na bango te mais mpona eza epa na biso oyambi bango kaka wana shwa totalika poko otisa mwa vie po eza epa na bino mais ebele wana baoyokana mpe na belge baoyokana aya bongo nde baoya bongo bobenga bango par force bakoki mpe obona Vincent obenga biso mpona sila mura bonjour bébé mura ye wana ye donc ebele mpe baoya wana bayebi ke Vincent obenga biso mpona sila bon nde tokebe nde yo ozokebe belge akopia bango mpe eloko batiela sila baboma ye bon nde boke bongo baobenga bino basutukeli bino botiela bango eloko otiela sila eloko boboma ye Vincent amayele te franchement yango wana Vincent il faut azwa mayele mura ozali na wana raison tala makambo ekomi na poko ya lelo le temps azoluka abongisa na bato biso dala na belanda topasola biso wana tokebasengi mpe mama étoile pardon kasi bo omoteke mama étoile boye mama étoile aza na scène ondie moto aza na scène ta oreve étoile bapesaka le meilleur na bela yaya ata ozwi bato nyonso bajouaka na bela opesa le meilleur ya belvi te belvi aza meilleur écriture okosangisa dio ya piero na geshe osangisi bango esimba te soki azwi o 2 jours aussi tourné premier jour deuxième jour olandi mama na bata mo pe na ke sala côté bo so moyen ezali longola moyen nga to ken encore na lobi bon ça na bolongo la kolonjo njingo bolongo e 3 wana po weekend atiki o pe okena yo pesa musala na o na oloba te po bi makena azoya kokumisa muntu nazo kumisa muntu te mais na oloba vérité na bandeli siko message na nga na ko pona lingina sukisa na nga bato nyonso babande ko se présenter ke baza bakuku babengi nga pona ko pesa nga merci pona ko pesa nga félicitations mama étoile osali bien olongoli biso eloko moko boye na motema en tout cas nzamba pambola bino bino nde boza na souci ya ko soutenir sila mais ba mosusu obo mebenga ke boza bakuku bolingaka sila neti nga boye na jouer pas sila mais bino bandi ko finga belle vie pona bino boyebisa nga réaction na ngai fo ezala ndeni na ya retourner samedi tote samedi na kende te soki nalandi bino
c'est que na okete samedi ka oyo ya le 10 soki na landi bino nde bofinga c'est que na okende te mais pendant la sabino que Belleville apekisaka mutu te malgré nyonso na bino bofingi ye o bofingi Belleville ngai samedi na SB na okeko ko jouer boko mona peke na Belleville toko kabwana te vraiment tabino moko et tu as aussi batté comme preuve maman étoile kaka a joué Nani Vincent Zobunda Vincent Bunda bongo Bunda vraiment ça c'est bien Bunda ça la réconciliation na batunyo so bonda ba belle vie ba xi péchanga parce que baza trop cher et pas si là si la ndenga za bongo auluka bango yo bijou la reine bando sengi pardon na tout lona yo lisusu kama bijou la reine osenga pardon là na mabelo baluke la si là Vincent ko ni bosa bobo pesa bijou la reine tata bosa la mabe nga vraiment naza contre pour na bino ko ni boko matina na niveau bongo bijou la reine afuka mimba mibale vraiment bino bozangi film bozangi tableau on pesa bijou la reine si loza mabe voilà la bijou la reine zaka libanda lola ako sesenga na sesenga le carrière esili okomisoni ba itiza ko na $20 15 masangi ya mabe voilà merci technique Congolais a ko jouer koto ata so ba fini Belleville o ça il faut yo capable que ba fini Belleville ponanga boy capable pour Belleville yo ko so ndeni o tsika ba kijale lo ana ba hypocrisie bino nde bo sunga ba comédien na te boko sela ba fanatique makambo bino monde ba comédien boza ba hypocrite entre vous boy lo bela ba tout que non évitez ça yo peut-être que Vincent comment retravailler en collaboration pendant Mams Yom Tazo sunga ba les abakou de SB côté technique au bas samla ni que Vincent tabenga kinga na ye na iba ke Mams me sunga na retourner samedi boy na yo qui passe pour ba finir Belleville Zanan pour ba finir était ba offrir au président de la République ba offrir au maman Denise moi ça président bon bino bolé kanaka c'est quoi ça fingi Belleville ponanga ba fingi Belleville ponanga ta ba fingi aza mututi aza personnalité publique so ba fingi ayamala mwazu ya mabe alongoli ubonga boko misilo kwa mosantu sopendeni oyiko leka mbango na émission et puis yo leka pas ato asa ba kosho ba fanda ozo mon étoile si quoi ko tuna biso aussi la bengi samedi akende bien kende te nde biso to ko finga Belleville akende bien kende te afanda na ye afanda na emida basa kushwe ba epele afanda na ye étoile yo kanga pia fanda na yo oza eloko te oza lipapa fanda na yo na bakiseli yo fanda owa usakana batute akoya usakana batute comme ça tuloko azoba loko aza inie doko jouer nino yo joie film nino yo sale pesa makambo yo na moi makila mira ese kilo mutu étoile afanda na ye mida to sa kutu be mission Merci beaucoup Masangeza mabe bijou la reine oza comédienne zonga na scène oto yebelbino botika olekela bato na bémission makambo lo bezanga tina ya kazanga to komina suka bato ba retenir nini pe bambote na bato non bato ba retenir kaka ke bravo na Pouti parce que la film na biso e beti kaka ba 100 en tout cas félicitations na famille bota na moment oyo belva zaki na ba stress na moment oyo humiliation mais famille bota to simbani toujours ka main de la main pour Poutine de l'écriture azalaka na meilleur en tout cas félicitations na batutu o ba consommer film na biso félicitations na yemoko Belleville nzamba lola peso ba capacité apeso ka ba karawana en tout cas likaba ménopause nga ko lekisa ngo boete ya Gabi te Belleville te mutatindo saki ndumba ya Gabi Belleville te mutatindo ya Gabi saki ndumba ya Gabi oteka mina ndenge nyonso ya Gabi ya stringi libanda ya coupe ya gajipa mikuse ya ndenge nyote babise ya Gabi ya badoni ya Gabi lelo suki kaka sans mobali okota kinga kati kuna ya Gabi ata mutakata matiti mutasima coupe pona okata matiti ya Gabi azwa binote bino na ba Teresa Molomo sombo lelo ménopause komisi bino na kacha haine boza na haine na makasi contre Belleville mais Belleville tourna lobi ménopause na kati ya scène ya Gabi
kizengi oyo ozali osala belvi bandala belvi ata babala na molili yaka biyo mutu babala na mwini yaka biyo libala no esalama wapi belvi wi babala na kuzu yo osenga bamema belvi commune 8 tondimi belvi bala leka na molili yaka biya bino ya mwini leka wapi. Voilà, bonjour, bonsoir, babone na biso nyonso ya kilelo na Faustin Ngombo télévision, en tout cas émission oyo bokozongo na kilelo na Faustin Ngombo télévision bokozongo pe na mwana suka famille bota chez Bianca Zanga famille bota oye famille bota toujours en avant famille bota to laksa bango to leka bango nebele famille bota focus bientôt film na biso ezo sila na kombo ya maîtrière en tout cas maîtrière eleki waouh to consommer na monde to komi na ba 6e épisode 7e DGB ti ba 1 million mata en tout cas consommant et rosala bien parce que madame Belvie a ka valeur to ya ko encourager ka valeur to ya ko défendre ka valeur to défendre ka anti valeur to consommer film na biso vraiment bokozala décider ba joyeux anniversaire à Davina Apwa to bi que moi au no César ya yo banda les premiers les 30 au souhaita ko ka joyeux anniversaire ma sœur en tout cas tu mérites bonne longue vie pardon en tout cas nzamba sunga yo abatela yo abakisela yo o ezo zanga yo abakisela yo talaka yo mama millionnaire Davina Apwa. Na profité pour pesa mbote nange papa Faustin Ngombo de Bruxelles, maman bébé CJ la maman qui dérange, regagne Ngoma garçon Paris, Natacha Goula la patronne je te salue aussi, papa Sam Nkunku le nécessaire, maman Gina Mabiala, la maman chérie à moi si, ya Sylvine Jolie, en tout cas bambote na bino nyonso, mbote pe na chacha mwana suka famille bota tonton Teka, tonton Mundirba, tonton Yamsi Yambe, tonton Tadinga la en tout cas bambote na bino nyonso côté Bozali, Esther MM je te salue aussi. En tout cas les lots na plateau na ngana zanga mo côté na zana Bianca nga mwana suka famille bota to mikosolo na makambo no sezoleka na internet to sur la film ya biso maîtrière de osoza parole mona nga ifongoli na plateau na yamba mwana suka famille bota Bianca Zanga bonjour bonne santé. Oui bonjour Pamela Matondo bonjour na bande nyonso. Oui santé ça va par la grâce Zamba lola mosa ngolu santé za bien Zamba zo bomba obatela donc en tout cas vraiment ça va tout va bien par la grâce de Dieu. Joyeux anniversaire à moi-même. J'ai oublié aussi, joyeux anniversaire à Bianca Zanga. Merci beaucoup, joyeux anniversaire à toi, Davina Apwa. Baname. Motona succès. Maman milliardaire. Maman, tout est accompli. Donc, joyeux anniversaire à toi, Davina Apwa. Et de bonnes choses à toi. Que Dieu te bénisse. Zambalo la vraiment pambola yo. Merci beaucoup Naemoko, notre autorité morale Belinda Kanti Poutine de l'écriture à Bellevue Télévision, Maman Moro Terra Gauchi VIP International, la reine mère, Maman Mokondi. Merci à toi, merci na base tout à Londres, la maman chérie. Il y a Sylvie, Sylvine Jolie, Biki Rouge, Corgé Bango, Maman José Dousadissou, Maman Claudine Bokatola, Maman Germaine Lakese, Maman Germaine Bidi, Maman Niba Super, Maman Ningo Yamputu. Et merci à Mamita Dina de Belgique, la grande H Maman Sakina. Un grand merci à Evelyne Duchesse Tounani. Et merci à Maman Isabelle. Et merci vraiment na nous Ngengo Pierrette, merci à Renate Kitenge vraiment, et merci à Chacha, merci à deux hasards derrière la caméra, Pamela Matondo ba question et puis bien. Voilà, merci beaucoup Bianca Zanga, webika déjà ndeto kendaka na yo, ba diyo na biso kande to lobaka et kendaka bien et ça la rappelle bino ba fanatique na biso kitoko. Bianca Zanga boni basango ya famille Bota ezo évoluer ndenge nini? Non, famille Bota ça va
tout dans le merveille. Dieu fait grâce, famille Bota, ça va. Et puis, tout consommer film et biso et ça l'irage na toile. Donc, en tout cas, même ça va. Tout à l'heure, 11e épisode, tout le monde dit Madame Belva, Zolia Lipa, Madame Léanda Akoti, a grimacé, a mis le pan au mobile maison entouré dans la police. Madame Belva, ah non, bravo Poutine. A télémi, faut mona, a salimandé maman, ils allaient à Kingi, la zota, l'autre, ce qu'on a bimé la wapi, les abines, Koubanga, Tefanda Noana. N'a dit que non, mon bomi, n'a la police. Naka ya vina ko biso o libéré ndako okende Madame Belva lobio yete est-ce que yete zanani en tout cas to consommer film tota la marina là-bas na Aziza misuka ka likolo na ka sentiment en tout cas to consommer tota la marina là-bas ndenge tanga moni papa Serge alongoli la mabi on azoka mulunge en tout cas to consommer film na biso to consommer vraiment to consommer tota ndenge papa Serge yo mto raté ba mbato papa Serge azongi mais zonga na 9e épisode otala 8e épisode 10e épisode otala film. En tout cas, tu consommes film et le 12e épisode, tu évites ce qui est fin. Tu peux mère mais ma biso ce qui est de mère vraiment film au faut attendre au 2e saison. Pour ça goumoko dit jamais vu. Ngana ebeka que Madame Belva boma pas Serge. Ndé Mimika bonga Mimika Beya Kei. En tout cas bravo Mimika Beya. En tout cas bien joué. Bien joué, Moussala qui toko président na Bellevue TV. En tout cas, film yo bato belé ba sepelisa ngai. Bato belé ba changer ba peau na bango, ba changer ba rôle na film. Lobi Natala qui direct à Sherika na TikTok. En tout cas de Komobadi, en tout cas bravo, merci. L'initiative qui toko zo qui y a resala vraiment promotion il y a Madame Bellevue. Merci na Maria Longondo. O wapi biso tout e bien Maria Longondo za kala po o ya lati. Lo Maria Longondo lati po moko boya mwana musala. En tout cas bravo Maria Longondo. Et kota na Davina Apwa, azana docteur, azana docteur te, azana infirmière te. Mami commissaire docteur. En tout cas, bravo na batutu ba jouer pembeni na hôpital wana. En tout cas, Gesho, maman Marie-Hélène. En tout cas, t'es beau excellent. Voilà, merci beaucoup tous ceux qui étaient déjà bien Kazanga. D'accord, félicitations à Dali Lunga, tonton Patrick Bino, tout félicitations à vous. L'actualité ezoya ebele tozo yebate dossier dans le âge au bien Kazanga parce que dossier à âge bandé nan to solo liango te to moni mam ça fait anniversaire na ya lobia ko 48 ans. To moni mamu international e ko lobaki asali ba recherche lelo mam sinam Bellevue kandi baza même âge makamba âge eke na ndeni abava to kota na ben penza émission na biso mkolo lelo. En tout cas likamba âge yo obi déjà koko qui ça 50 ans. C'est une grâce. C'est pas donné à tout le monde. Koko qui ça 48 ans, koko qui ça 49 ans, 50 ans ou 15 ans oyo. Pamela ebele to botamina bango ba bengi bango ba mort né. Si. Ozomona. Mukolo mususu to vanda boy, to vanda Madame Bellevue to solo la kaka. Ya Jerabi ngaza mukolo beva kata Jeri to za mukolo ya bango za mukolo na ngate. Madame Bellevue na ba raya bato ba na ba âge atikala jamais au salango mais non accepta mukolo na e oui acceptaka que na yaya omona accepta que na za mukolo parce que tout autour ya Bellevue makambo Bellevue sala za mabana mikete mamba mikolo ozomona Bellevue za kamata ta kamane matop pas Serge ta ba kamane Gesho ngangi ozomona baza bato bongo ozandike baza ba yaya epana ye ozomona mais vu que aza aigle amona musika amita habité age nanga na rochongo na site age nanga feza likolo soki mama international bike Bellevue aza mukolo asila elonga sile elonga makasi wana yango eza elonga Bellevue. Le problème c'est ça po elonga sile ezofunda déjà que si la bari de kei kingo lembi on dirait Thérèse ce ko batia si OK tondimi Bellevue na 50 ans sila na 48 ans mais elonga ekokana tata mukiete po elonga sile pesi to tonga ya bana 48 ans ekokana pe katena 48 ans ya pesi. So quand la sila boso kaza mona mukie c'est 52 ans. Voilà.
ozomona ata okati age na yo lokola moto okekati ya BBL ozonga libamama te Pamela eza grâce eza ngolu babengo mukolo babengo yaya eza biso yaki na basket nde banokata biso ba age nga bakataka nga age naza na age ya bale na age ya bale pour le moment naokokisa 24 ans trésor pour tout aokokisa 28 ans na age ya bale ya trésor pour tout ozomona sokonelekeki ya mosu tosa baentraînement na bamartyr wana boso te kota age moko tino yeye ndenge oseka mais na motema oyebi ke oyo aza grand frère ozomona sila ye moko aye nga nabengaki mwana moke na motete na ye ozomona nalingaka Belleville mingi parce que aza mwana moke oyo azoreconnaître biso bamikolo est ce que Belleville afutaka sila non apesaka sila mbongo mais Teresia alobi ye moko macha momenu journaliste atuni ye abina outi kotourne pa Belleville la patrona leki na nga na ototourne kuna ndako na ye wana mwana mama na nga papa na biso théâtre nga nde tokokabwana te lelo Teresia ye na Belleville baza bata génération moko bika bino bozangaki ndoki te bino bamama oyo mais yaya ndimaki ye moko alobi ke bawana nyonso baleki na ye awa alobi tellement boopeseki mokolo andimi yango andimiki mokolo andimi na ye aza mokolo mais fo akonzaka bino aza na moto akonza te sila akonzaka neti nani sila mokola exipe shanga eyebandi sila mokola Belleville yo nge baleya nde aza mokola sila je ne crois pas ba même âge yo nge banikole bakata mokola sila ozomona tosala basambla te tosala baironie te sila ozonga na libuma mama te bato bazoya kobetela age c te age eza grâce eza ngolu nzambe asali yo ngolu apesi yo age wana okomi nango ya combien de personnes oyo bazongisi molimo epatata nzakumba siko babelvi bazwi na bango grâce akokisi na 50 asali demi cercle emoni belvi akokata age makasi nekateli mamu keno traité nani Chibao esali lokwa liboro no bakangi kati na sa mai miso ezobima ndeli liboro na mai ozo non solution Chibao no te solution yo moninga rosa aja aloba mamu fo azwa solution jour musu bolala bolamuki o mamu miso ebeti kano na oyebiso po dega miso no bimisaka mamu zalo ngba bobike mobile no seka banga kwala na kona mbongo mama en soi boye mobile no bolingo ezaka te mamu faut faire attention abombaka carte bancaire malamu po mokolo mobile na kosika kokota kaka carte bancaire ana ke nango mpo oza mabe oza koka monstre movanda te bocalcule ba age ya bato komona malika na émission asali alobi ke bango nde baza na badefendaka valeur sila za valeur nde bazana bakumisa sila kokolata chaussure basalika analyse par rapport ya chaussure ya sila basali analyse par rapport ya pantalon ya sila tozoya ko défendre musala o sila zo sala to tozo défendre bilamba zolata ba accessoire fomona ka ba mane ba bata matala na ba mayele te en soi bekota la Belleville Belleville kokumisela mba olata te très bien parce que eza asapesi te ozomona basaper totikelanga bamare malou bapepe ya kundi bamare na biso banicole ngondo totikelango banadi kielu te baodet lese bamifi lesa na baeveline tunani wana bilamba totikelango bango Belleville aza na écriture Belleville kowelela mba liboso ya bato te Belleville kowela écriture parce que bato baza na posa bazwa leçon tala bato nde tala film askini tala message bapesi na suka ozo comprendre que muto ndenge aza boye donc aza mutu moko boye en étoile aza mutu moko boye aza na aura Belleville kowelela mba te Belleville kowela écriture yaya yo omonanga na tournage ya Major Zolozolo ozwa panique ayana madame Belleville ayana Belleville te amona Belleville na Major Zolozolo ndenge azo diriger tournage abondela bi s'il vous plaît na mayelo nyonso tokosuka nango awa te nga mana préféré oya Simba pardon na bondela ya pardon et puis président Lomenende ayeko loba na nani na
excuse ekoloba na Belleville succès batika balekisa yango bongo te yaka na succès nonga na pesa o makambo na encadre yo na sala boy ozomona elingi koloba te ka esila moto azwaki Belleville na maboko na ye ne groupe atako tuye moto azwaki Belleville na maboko ye ne groupe Simba c'est bien parce que amonaki Belleville aza na bacapacité Belleville na groupe Simba atourna baécriture ya Belleville bakaleta Belleville batie scénario makambo tu Belleville mais na ba idée makambo nyonso mais bazwi ata principal batie sila na groupe Soleil plutôt na groupe Simba sila apesa nini le meilleur nini na sila aussi la pesa apesa non le meilleur apesa le côté yo yebisanga producteur nini na luka sila za mbongo na apesi tourner ba film azate ozomona Belleville muta yo kama atali ke carrière sila ke na rodinda carrière sila ke na rosila sila ke na co-signer contrat et pas na top vision et pas Yves Lubamba na pesi grand frère Mbote okenda ko tourner okenda ko sala okenda ko tourner nini oyo okenda ko sala émission et pas ya nani comment et pas Yves Lubamba okenda ko signer contrat ba film kuna na top vision pour na $250 mais belle va vendre tala otaliso habité ya nanga okokata carrière boete parce que chaîne oyo sokoki otourna okozwa mbongo sokoki otourna sokangisi mbongo wana ekoleka na mbongo oyo bapesa ko chaque fin du mois ya nini pourquoi ozokoma kose limité bo c'est grâce à Belleville esila zongi na chaîne ozomona na bapeshanga na bo azokalikile mbongo na ye wana sila libumo okantoka zema 10 mois akebota te kasi miomit ozomona mais grâce à peshanga azokabola batournage na ye soka kabola batournage ne mbongo wana na oya ye na oya pesi sila cha mupanzi toke l'hôpital peshanga simba makila sila est-ce que sila ko simba makila peshanga tozaka na monde ingratitude te sila tende mutu o ba oloba ke xi peshanga azo vivre na nini na ombre ya sila ya ozomona grâce à peshanga ne sila zonga na scène sila ye moko asala mission azo reconnaître abinga ba cote na ngela ki likolo peshanga na se ya moment comme ya peshanga likolo ya nga na se abi c'est grâce à peshanga nga na mon Afrique sud na mon Angola bongo yo bino ba essentiel bo za pembe na sila ba ko fongola munoko na bino bo lo ba ke eza grâce à sila contribuer na carrière à banane pour Belleville abenga sila to mona ba vidéo bimi o mona na ba casting azo diriger ma nyonso dirige sila aosala bino peut-être bo reconnaître mo ba valeur mo bo moi mike mais pourquoi bino bokoza reconnaissance te na bato wana ozomona et lelo ba ekolo batala chose grave tala zuma o biso to yeba ke na biso ke sila papa le ba pasola mais lelo aussi la convenu zuma confirmango o ba o confirme te mission na bango te papa le maza papa mabe alia bana te alia de sila bino alia pas biso to reconnaître na biso papa le ba simane Belleville asimane xi peshanga te donc moto o bino boyebi ke et sila yemo comme ta vanda ka ebisi bango alobi voilà boy so bosa le mission bolo baboyeke papa asimba ngai yango moni mpe bana mpe moye babomba eza te bana mpe baye nango na tv ke président lombe apasola sila eza biso tokoyoka soni te parce que président lombe soki toyokaki ke président lombe azalaka deux fois nde tongai tonionga président lombe okisi biso pasi mobali Pamela nazo goûter nazwi siko bino nesi mabi ke apasola soki siko apasola lokwa 5 c'est kaza mobala nguya félicitations Président Lombe wa mobali mais siko mobali ayoka soni te muta ayoka soni eza mwasi sila aza lelo na belle famille nde bango balobaka siko belle famille so bandi kokalikile zela na biso bana na otako bima siko so na bi ke to kokalikile ane o babanda kolia sila bana botama akokisi 12 ans akoti boulevard azuba papa azuba yaya azuba papa baninga mususu avant na bango et lelo sikoyo posé lombe aleki na combien de personnes na ba auto yebi te na ba musicien ozomona combien de personnes ba pasoli yaya bo be besoin de réputation si la réputation ya mutu moko te de yeba po ya posé lombe ata mutu ko te tika obeba te
Voilà, merci beaucoup Bianca Zanga. Réputation papa Lumbe Robeba te parce que moi mobali ayo kana sonité réputation mobali beba te mingi beba ya basi. To moni la duchesse à cette émission na ye très kitoko comment on a ba propos Mike la duchesse a tenir ou alobi ke belle vie aza maestro écriture. Na yebi ke baba kuku ba finga na bango Mike la duchesse et ça là qui on deri. D'abord président la duchesse a outil quand même na comment babenga ngoni auti na groupe amune Sinark et puis mon groupe asalaka groupe na ye et puis mon évolution na ye ça va dans le bon ayebi valeur écriture ayebi qui est belle vie ozomona lelo soki la duchesse avandi à reconnaître la valeur ya Belinda Kandi à reconnaître on a mbebote au fond de ton cœur abi kende konanga na mwasi azana écriture à musuni abenge maestro écriture la duchesse ayebi bataka ba filmet bavandi bataki ba film ba doso bataki ba film presque ba te belé bayebi babi ki ate waso meki ozika ozomona nabi eza na bato ba ofinga la duchesse onenga lobi ke belle vie écriture aza maestro écriture aposité bato ba mesana ko finga ba ofinga mais l'état bino ba ofinga belle la tsape musana tota la film na biso comment maîtrière des olika yo yebisanga siko o tia film o la film si la nini film monté to tia fi ata skini o toleka o ko tia na film belle vie na film nini ata mon côté tout ça rassemblant voilà tout ça rassemblant te mutu soka ebo koma ayebi okoma belle vie en écriture à musuni a maestro ça pomba scène voilà nzambe écriture ozomona donc mutu moko te ngana mona ngate o papa ataki tenge sana ya bana basi yebisanga otemisa écriture à belle vie otemisa ona na écriture à lule yeba bengana ete ocha nini ocha écriture à belle vie na nani omona papa na biso kutu fio tingoma respect na fio akoma kanzambe écriture mafanda boy azo reconnaître écriture à belle vie ozomona azo reconnaître écriture à belle vie bongo siko yo sa nini ozomona yo boya belle vie yo nani voilà merci beaucoup to moni pe papa Luka na émission ba propos na ya tenir o alobi ke lelo Simeon palinga opanja bato na théâtre parce que yé azamwa na groupe Simba mais Simeon ezane loko oyo asala na groupe Simba te po epate bato na moni baba kuku pe na ba propos papa na biso Luka alobaki comme si ba komi ko takeye yo Luka kanisa ki ba olobani il faut ba poser ka ba question ya sila est-ce que moi respect pas bato ezate parce que papa Luka neto zana to yebeli na ba bêtise tango yo zo Luka ba respecter papa Luka bango ko da ba kenda plus loin ba finga papa Lombe ba mati niveau ba fingi mama ba mengo yo zo ko s'attendre ni papa Luka eza toujours ka humiliation yo kanisi ba ko bazana pour protéger ba comédien non ba ko bazana teke pour protéger ba comédien sinon ba ko nini opo ba bazana ka pona humiliation ko finga batu ko sala bo ozomona ko loba be pona batu baba ko bazana toujours ka pona ko humilier baba ko bazana jamais bazana eloko mombo ya malonga to eloko mombo ya kitoko ya ko loba pona batu ezala raté ba ko mema ka papa Luka na humiliation donc ngelo mono loba kaka présent nani papa biso Luka za tango ya ko batu ba sengele respecter et pas ba ko keza logique papa masumu ba finga maman bo mengo ikon ba fingi poeze lombe o abimisa sila ba finga bongo Luka so ba fingi mutu nini ba ba finga raté ba finga kutu tendresse essentielle lokola ye aloba afinga mama top aba yebi mama top te sila lobani mama top atonga ye mama to batonga e lelo tango bango moko na bamida bayaki sila to ndiko mono na bato bajuaka na belarte lelo tango sila okesenga bato ba pardon mida asenga bato ayebisi mama to bayebisi nani sila yebisi bino kakena osenga mama to pardon sila yebisi bino asenga gesho pardon ayebisi bino asengi pardon pa mama étoile pas d'akosa ayebisi bino te sila lelo aluki réconciliation pa bato c'est déjà trop tard chaîne eza ya kolala le temps ozoluka
abongisa na batu biso na bela na to pasola biso na to ke parce que maman étoile pardon kasbo au moins que maman étoile boy maman étoile dans la scène on dit dans la scène ta rêvé étoile va pesa le meilleur na bela ya ato zu batu nyonso va jouer na bela au pesa le meilleur ya belle vite belle va za mère écriture au gros ça Dieu a Pierrot na gesho sangisi ba simba te OK et tu as aussi batté comme preuve maman étoile kaka a joué Nani Vincent Bunda bongo Bunda vraiment ça c'est bien Bunda ça c'est la réconciliation na batunyan so bon ba belle vie ba ixi péchanga parce que baza trop cher et pas si là ndenga za bongo auluka bango yo bijou la reine bando sengi pardon na tout le monde yo lisusu kama bijou la reine osenga pardon là na mabelo balukela si là Vincent ko ni bosa bobo pesa bijou la reine tata bosala mabe nga vraiment naza contre pour na bino po ni bokoma tina na niveau bongo bijou na kana fuka mimbala mibale bino bozangi fi bozangi tableau opesa bijou la reine si loza mabe voilà kala bijou la reine azaka libanda lola ako sesenga lelo carrière esili okomi soni ba itizako po na $20 15 Massangue ya mabe. Voilà, merci beaucoup Massangue za mabe bijou la reine oza comédienne izonga na scène oto yebeli bino botika olekela batu na be mission makabolo bezanga tina ya kazanga to komi na suka batu ba retenir nini pe bambote na bato non batu ba retenir kaka ke bravo na puti parce que la fille na biso e beti kaka ba 100 en tout cas félicitations na famille bota na moment oyo belva zaki na ba stress na moment oyo humiliation na famille bota to simbani toujours ka main de la main pour Poutine de l'écriture azalaka na meilleur en tout cas félicitations na batu tout o ba consommer film na biso félicitations na yemoko belle vie nzamba lola peso ba capacité a peso ka ba karawana en tout cas likamba ménopause nga ko l'exemple boité ya Gabi te belle vite mutatindo saki ndumba ya Gabi belle vite mutatinda Gabi saki ndumba ya Gabi oteka mina ndenge nyonso ya Gabi ya stringi libanda ya coupe ya gajipa mikuse ya ndenge nyote ba bise ya Gabi ya badoni ya Gabi lelo suki kaka sa mobali okota kinga kati kuna ya Gabi ata mutakata matiti mutasima coupe pona okata matiti ya Gabi azwa binote bino na ba Teresa Molombo sombo lelo ménopause komisi bino na kacha haine boza na haine na makasi contre Belleville mais Belleville tourna lobi ménopause na kati ya scène ya Gabi kizengi oyo zali osela Belleville to babala na molili ya Gabi yo mutu babala na mwini ya Gabi libana no sala mawa Belleville oui babala na kuzu yo senga ba me Belleville commune 8 Tonzimi, Belleville ba leka na molili. Ya Gabi ya bino ya mwinde leka wapi. Bazozwa bino ka ya banyongo na ba Teresa. Oke pesa mutu mbonga sere makamba poto me abimino alio nzoto alio na mbongo. Ko tika te bino. Ko sila maya moso movani mosila moto bite Belleville teto que c'est n'est pardon à meilleur ozo mona nga se boye ya Gabi oza oyebite o moni ndenge Gaita ko benga ngate abengaki ko benga nga lisute Gaita ko benga ngate tango mama no azoya okanga mama na yo okanga mama no te mama no soka yena ko ya na ebisa ki o déjà bana lobi na téléphone na ebisa tango yo zo benga otala be miota be misa mama na yo otabe misa mama no te Gaita ko benga nga lisutu na muta peso numéro je na so to ebisa ngo zina chaîne na ngai ozo numéro na nga na bande d'écran na chaîne na nga mama na otonga zo ya ofinga bato yo so vanda na kit obano te ya mama no mama omone eza boye oza valeur oza icône mais kana ko benda koni mais kana ko garder réputation pour vivre arriva et paiement ngai na ko luka na kota na chrome na ko kata parti ka ya mama abinu ozela bomona ngai bambote na bato nyonso balingaka yo bien kazanga to komida na suka merci beaucoup na pesi bambote na nga na dongo lesa nzamba Versace merci à toi Odette lesa mama na Lesline mapasa na biso ya sûr merci na Yannick lesa ya Majos lesa ya Richard lesa ya Dodo lesa Mifi lesa motema ya papi Iran Kialuta motema Richard merci à toi Nadi Kialuta Josélie Kialuta Karine Zanga Patricia Banco Bibi Chumusamba Ikupa décoration boni basanga maman Nicole Boko un grand merci à Mauvais Papa bienvenue
Dimena Motema Batu ya la mama papa na Shana Rita et Jana Mambote na bino yango wana merci na Tito da Costa le roi célèbre Christian Ngoma mauvais propre mauvais propre le roi célèbre Christian Ngoma merci à toi ya Pichu du fond à Mignon Noble merci à mauvais propre Tito da Costa mauvais propre donc Blaise Bukabi vraiment on n'a jamais raté et merci na Chacha et merci na Deo Aza derrière la caméra merci na ndaka kitoko boida kwa teka en tout cas félicitations ba tonton Ibota waouh Barési en tout cas boya ko finga batna lo yengete mauvais propre Jean-Paul Kapinga en tout cas ndaka kitoko boy tout monde a ka dekara alo sala mutu alo sala émission kingo ka yendembela boy tala ndaka muninga. Voilà, merci beaucoup. To comme nasuka émission na biso bo s'abonner, bo liker, bo partager vidéo, ba commentaire na bino na pesa la biso bien pour to améliorer pour ça la bino musala kitoko. Merci na papa Faustin Ngombo de Bruxelles, maman BBC Djema la maman qui dérange, Regan Ngoma garçon Paris, Maria Longondo j'étais sali, Davina Apoalisation, Linda coach bambote na bino belé. Agnon, pas na yemoko na poutine de l'écriture. Maman comment maman tout est accompli le bagi c'est là maestro écriture Belvie Kandi la patronne en tout cas merci na la maman chérie à moi si ya Sylvine Jolie maman Germaine Makiese maman Gina Mabiel en tout cas bambote na bino nyonso bateau balinga ka famille bota ba maman ya famille bota Esther MM je te salue aussi en tout cas bon s'abonner au like au partager vidéo merci beaucoup à la prochaine bye.